Mais moi, si vient Antoine, commandez ça. Moi, si vient Antoine, il y a un Koïda Mabé samedi 18 octobre 2025 Oyokuna na France STK Record va organiser mon panier na soirée retrouvailles na centre-ville pe concert live ya Kafu Kafu Oyo ekokumama et pa ya artiste misat Oyo baemaka kitoko loko la brigade Sarbati CNN Alligator pe na Celeosgram ndimela ngai ke Oyo ekozala nde opesi mwambo akoyi pe vrai bituma ya banjoko po ba artiste oyo misatu bakosepesa bino pe bakobinisa bino na banzembo na bango ya kitoko ndenge kaka bamesana ekozala de 22h. La famille aux amis qui est dans une maman mon père. Voilà la famille donc dans une papa mon baïna pour tout monde la kasi bande ko toyoki be coach ndenga zolo bawana toyoki ndenge pesa féliciter pour mon pao donc a tiango mana bato obayaki po baloba ke mama si boy en tout cas mon vina biso bokecho a ti place na place à mama si ezali wana place à Kofi Olomide ezali alobi bato wana ka bazana mon bata songi botala ka bango mingi te po ba 4 ans mususu o mama si azana to ba grâce nae tamsu bato na kutu bakoka na ete mais bato bali wango koloba elo photo ye barabande ko na point auto komi na ngo lelo timo pa wazo fete botine ngazo tia bakali na kati ya poto bato mi ba kokate bato bazo koka ngote po ani po ba monike oui oyo penza da roi ya musique azongi na kata terrain toza peza dongi contre mire na minute o surtout makabo ya Kofi oyo anniversaire à Kofi auto sala au 29 le 29 au 39 anniversaire na ye atabino mboloba makamini oyo yokan ezate eloko ezo yokana na minute oyo azate mutaliki Kofi azana yete donc na ko mona baza grâce à Kofi Olomide denga lobi mon power papa azali l'homme à respecter azama l'homme à respecter donc faut que pese luzitu ebele po azaka ka yemo do na mboka na biso Kongo wana ndeka to ba fini na biso mopao ndenge ba tonta ka mpi para mu ndenge ba sala ke makama be so ikara lelo mopao meko chaka ka wo ntura na ntoto bo mona mnena mopao mais ya to lingara mingi to lakisa ka ndenge azanvi to lakisa bolingo wana ndenge azanvi to lakisa ka bolingo wana bandeko to somba penza ba biye to pesa e ba cadeau ndenge alobi ke alingi pesa mona bolingo ngo bolingela ka ye pa mona ope na ba cadeau pe po o ekomi donc fête ya mone na quartier latin bako yemba ka banzembo donc akozala mingi kana ba peut-être akoyemba ba série kala ba nostalgie wana kala siko bato siko bazo ni ko tambi ka ye ba cadeau ba okay na ngoka boy na maboko pa bache pa ba pesi cadeau pa ba pesi cadeau ba cadeau siko ngara lobby obi lo bona kaisi ngabi est-ce que ba cadeau bache pa ba pesi cadeau pa ba pesi cadeau ba cadeau siko ngara lobby obi lo bona kaisi ngabi est-ce que ba cadeau ba musubi ba mo abimi pe mo pao montre montre wa ndenge nini oyo ko mimila mo pao montre eza montre wa ndenge nini merci à Stéphane. Ok madame, merci beaucoup Naza la live tout solo là. Merci. Et quand même. Oui, là. Bloquez ma porte, pardon. La famille t'a apporté live. Tout seul là, mon père. Bah, est vrai. Ya ko somo na bato baza ko ya o solidarité o to yambi la ki mbonana to sa boy tete soki ezaka ka makamwana bozela na kuna ba temporiser to mona bino nanu pe bino pe bobanda mon pa mutache date ya liboso mon pa ba date neza liboso même ya Suisse neza liboso
Siko bino bato boza na posa ke boza na posa mongongo mopao. Ya tolo bato za la clair, to za la pembe. To za la beza pembe na minute oyo. Bino to boza na posa mongongo mopao. O mopao ka sala signe. O te eza pa na ye moko boye. Bongo pona nini bino bosali signe te pona anniversaire mopao. Siko bino bozo ninga bo kita kofi na niveau nini bande konanga. Comment to koza muté ma bebibo. To ke pa to zonga. Utela babo kechu premier ti bo kechu sala na wana loba makamwe belebele me yebike kofi za mukuba ana mutaleki ete siko mo pa zo sala anniversaire à quartier latin batu nyoso baleka na kati ya quartier latin baza na kati ya quartier latin siko bozo tia nungu ya bino te o pesa grand événement o eza événement munene anniversaire à quartier latin. O mo pa wa chenze te vuma tia mpe na kati ya Paris. O ezata mso na kini te o ba musicien ba futanga ticket o ba ancien ba futanga ticket. Poso totali bien, ba ancien nyoso quartier la te ba na poto. So ba totali vuma bien ba ancien nyoso o ba beta na kati ya quartier la te. O ba beta musique. Nyoso ba na kati ya poto. Siko na tuna bino. Na batu nyoso o ba beta na kati ya quartier la te. Ndenge anniversaire za le 29. 39 ans d'anniversaire ya kati ya quartier latin ya succès Koffi Olomide na tuni bino ka boy soki ba ancien ba yi na kati ya quartier latin ba passer leur anniversaire est-ce que babo ya bango na ndimite na yebite so muta lobi ke ngana na kena ngai bon kuna pe ba les anniversaire je sais pas na yebite est-ce que ça na bato o musu ba koleka kuna o ba koboya ba kota. Eza na bato ope bakoko leka pe kuna na anniversaire à quartier la te ba dobike limite ou you ka kota ko you kota na minute oyo ndenge fete eza na yebite wana to lobby toke na deuxième partie na biso la famille ndenge za bongo événement munene ezali pour un événement eza événement le 29 tout le monde a un sakate. Tout le monde a un sakate zala nango. Mais o eloko wana mo pa ozo sala. Kima kinkaka. Nya papa, eza événement. Mo pa atangi ba cadeau nae. Bobo sanate ba cadeau. Oti ozo soma mo ticket na yo. Ozo sala ba réservation na yo. Yé ba pe mo enveloppe no ma pa mo pa. To yebite o ye la ini soulier. Yo sule nini oyo oye ba komebela mo pawo ba sinalenga live bandoki banchor musana bino ga yango bolinga te to ba bolamu Koffi ezo chuka bino ndenge na alo baboye ata to zana biso muke me boso kokate bozo sinale ka lelo ni bo sinale biso to sona biso mwa kelke bato to zana biso awa to chama ba commentaire na biso kitoko to zana anniversaire na biso munene ya quartier latin. Tala kutu ba nani ba zongi nani ba mbo sogi nini nani wa zongi nani mbo nani tala ba ne ba zongi mwa bali wana pa yembe nani ango kutu wa zongi kombo mbo nani tala kombo mondona lobela ka nyoso ngabi turo ndenga zongi boy toto yebi boy yebe ba mbru yaki yebe za somi ka mute kota to bike njora mtasala na bisa ngimo kwa njora mtasala ka bongwa longo aza ina idea ko longwa te njora memi kosi njora wana za ngane mutu malamu te aso akoti lilala mabe so akoti place somi mo kaza nango njora wana bomona ke mutu malamu te aza na songi yeso akoti ka place face la kabo yango na kele ko contaminer nani wana akede pas contaminer mon bala batu jeune abatu alongwe ba mati ma banane omba li passa ba ke ko contaminer pam jebe wape musique zo biye banate ko beta te ba minine zate bazo ke ka Afrique mais ça ni ko to place bien en Afrique si ba yo ko ça ka so ba alongwe pam yimo ko pa ke a forcer musique pe ma passe mais les gens ont retourné et pas papa na ye. Mon père ayambie la mise mi donc ayambie ma boko mi balé zotala. Donc ceux qui chance n'est qu'en colo ma kamone ndenge ko kendele. Surprise be on appelle sur mote na yo balobi bonne de mon cœur.
apesi mbote soki chance akoki kozala awa na le 29 mokolo ya ba surprise balobi la famille au cadeau Noël a Koffi Olomide oyele nini montre ya leta ba montre soki ya ndenge nini ba ndenge nini wana kindo eli kikota mudiso enveloppe c'est bien ngana mo na enveloppe na bite so bino bo kanisa nini on a kabila toyebi te boko promettre bango banini bamizise mpe bazala wana Koffi Olomide moko wana bakado na bato babokisa bakado na bango vome tro makolo babokisa bakado na bango oyo bakomemela Koffi Olomide donc toza wana la famille ensemble tokozala biso nyonso wana yango nga tozopesanaka idée bakado nini olingi tomemela Koffi. Est-ce que ça me met Koffi chemise à besoin? Ça me met une idée aux ala. Mais les tout bagi lobby à Oka. Là, mon bien. Bon, vas-y. Mon d'abord un bon mazalate. Mais cadeau comme madame sous chemise, moi mimi mon a XL. Au moins il y a la dernière 3X. Eh ya ya. Ballon sur ça. Non, on va être comme hein? Ozolanda. Donc, bande auto bon, ça va cadeau. Maman a besoin de châti. Châti papa Jonas. On prépare ni pour mon pao. Ve barakuda, on prépare ni pour mon pao. Balobi, maman a biso. Boni ma chérie Katiana. Katiana. Encore yo no lela no pa na yo bobo mele nini alobi cadeau mon papa peut-être lobi ba cadeau ne bo mema fa lobati po mamu manene azo sala minene ba umba pe ozala wana donc yo sala bien
de la date anniversaire mais c'est comme en 2026 a comme il 70 ans mais il faut dire la date à Boutama quand tu fais tango actuellement tu solo ba a comme à 69 ans a fêté quand on mona qui dans azaki na ça bazo fêter joyeux anniversaire machin voilà donc bazo le ba tu côté donc na azaza nango ba continue à forcer donc a vendu à Betty ok. Donc, bao balingi ba lukile mindondo ba benga ba musicien na bango ba ko sa aja za nango an ningana ba na ko soutenir même bro pour le ba kango ngakuta azo na komi nango ko sauter ke na casser la tête au sauter ko bini ngakuta za grand danseur na casser la tête ce qui vient mon pas bengai na sauter ke na bina ka ba pese ngape na za ke grand danseur grand chanteur donc bino bolingi kofi a sauter na azo na komi nango boni beko bolingi ni bon me musicien na bino ba ya ko yemba ba azobina bien te o ebina ko bina wa n'importe quoi bolingini le tumba kutu na 80 ans avant de vendre na kiti yokuta comme na 70 ans na 2026 wa kofelo mide to me calculer na aja botami na année 2026 to me calculer 2026 kofia comme na 70 ans maintenant date anniversaire na yepone kokisa mané to le baka il faut mokolo à Botama. Ce qui a Botama, c'est en juillet, c'est septembre. Wana, mokolo à Botami. Mais c'est que tu as vu année, où il y a Botama l'année 2026, tu peux calculer, il a 70 ans en 2026. Donc, tu as quel mois? Septembre? Tu as octobre? Non, c'est octobre. Octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, janvier, février, Kofi dans 5 mois. 70 ans. Mais c'est pas de n'importe qui. Bon, le banga ba misen ni da ajwana abana ko beta musique azo sala ba concert azo sala. Oh, bino boza ba ndoko bene. Même quand ba mindele na ba azo baza ngo ba vanda ka kutina ba kiti. Et puis si pas te belé, mais tout y a pas te belé quand tu la te ba star belé. Ba musicien le belé ko ba ko ta ko bisa ba star ta moko ta mi balete. Bato 70 ans 70 ans na mosala na ye bota na bamboka na biso bata 70 ans bakomi ba mibange mais ye na nyoka longo kutaza mokola kofi asalaka makaso kofi asalaka avoyager ka tambola kili ninge kofi asalaka otika ese bozulu comme bolo ko bagano ko ba misena bango ba banako soteke biso lingi siko na aza komi nango avant du suite avant même kiti abano ko beta kaka musique ba misena bazemba avant de tranquille azo yemba ne tranquille musique comme douce maman c'est un autre tout maman c'est tout même la conférence de presse papa dans papa Brazzaville on a émission net boy Kofi aza na événement na Makas le 29 na kata grand na Paris siko pourquoi batu musu bazo yaka Kofi lobela ka batu c'est peut-être yemba on événement net tomoni mutu azo lobela ngote batu ba ba l'événement c'est un ngai pardon ko la na batu na ti pardon makamana je peux sanga mutu na tunia ya bango tongo basala kango bale ba poni kake komi ya Kofi e koma kama mkilikili bango ta sala ka ba concert na bango est-ce que le Kofi donc comme si Kofi le bas non to lobi motna moto o eza makasi o le bagi tsaza makasi azana ba azaka na ba banani batonaye bakende biso to boyi na biso sikoyo to vana kwa na biso to relaxa sikoyo nani azali nani Maintenant, moto abeta musique nae. Et si le wana, c'est tout. Oh, autre le bani. Ya biso ta ba beta ko na Kofi. Kofi atangi pour a poster. Alobi ba sindi love ba Kofi fil bokende na ING ya petit nanga golwa. Tanga beta ka senga biso merci. Ben ko metonga Kofi ba ko senga ba merci. Et biso ya biso Kofi le ba ki a poster même. Ya poster ke oh, watika makamana ko ya Kofi ko makambo ya ko net lokola makambo ta gisasa ba tia ngolo kola mutu mutu ayiba ministre yiba bakiba kate mutu sala bakiba monsieur Kofi akosola mutazo yiba de gisasa yewana Kofi akosoli yemtazo yiba oh batika makamana ko batika mso devant la soeur to lembi mindoki to lembi ba police bazo bomso tout na poto bazo nous sommes tout to ko na moi musique na biso ko na ba concert na biso to vana tranquille et qui s'abso moi mutema oh ngana lampi mamuseka na ngao na yoki musique na ngana vani tranquille ko mama pardon
En tout cas, plutôt c'est la événement. Mais c'est quoi papa n'a réussi à tout nos sous na suka pour na okatalanga. Na lobi boy papa c'est quoi papa lobi pour na ba cadeau na eux. A lobi ba tunyo so ba fan na ba mais azana besoin ba cadeau. C'est quoi on lobi ba cadeau na est-ce que ça ba pas me mêler ba voiture, ba veste, ba nini to eko za na ngo bien ya ko ka enveloppe. Au monde. Ko faire le bac na bino. Boyo ka bien tant ko faire le bac. Ko faire azali philosophe. Tant que le ben na bino mêler ba cadeau. Amen, nous avons une présence na bino. Donc, cadeau n'engage la. Bon, mais n'engage cadeau na bino. Donc, azana poste na bino bozala. Azana besoin. Bon, 3000 personnes là. N'am t'as besoin matin 1, 2, 3 jusqu'à 3000 personnes. Donc, on a pas 20 heures. Voyez qu'on attend on peut faire. Oh, n'a pas cadeau. Té. À l'objet présence ezali mais n'oubliez pas à prendre ça qui bien dans un peu na poste ba cadeau na bino non té faut qu'on va bien non yoka bien cadeau c'est un problème cadeau ça va pas c'est pour na opia on pas monter yoka bien franchement que c'est là qui azana à l'objet na za besoin ba cadeau na bino nazana on so bina tia zonga na yoka zonga la gas Zena tela yo papa na ngo yoka. Mon papa ya za ane clair. Yoka. À la maison à Kinshasa, après 4-5 mois en Occident, occasion de manger bio, de souffler un peu, de prendre soin de moi et de renouveler l'amour que je vous porte, de le ressourcer. Je suis là pour vous inviter à aller chercher vos billets, à prendre vos billets pour le grand concert des 39 ans d'existence du quartier latin international. Je pense pouvoir dire sans me risque de me tromper que chacun de nous doit quelque chose au quartier latin. Il n'y a personne qui n'a pas une chanson du quartier latin qu'il aime. Donc venez célébrer le 29 novembre dans les arènes du Grand Paris Sud à Évry, le quartier latin international. Prenez vos billets, prenez vraiment vos billets. Ce concert va être une nouveauté. Les choses ne vont pas se passer comme à l'ING. J'ai retenu les leçons. Il y a beaucoup de choses qui vont être corrigées et c'est déjà en train d'être le cas. Vous pouvez aller sur le site kofiarena.fr pour prendre vos billets. Sinon, les billets physiques, c'est un peu partout à la FNAC, à partir de mardi là, à la FNAC, à Auchan, à Leclerc, à Carrefour, à Cultura, chez Cora, chez Furet du Nord. Donc, venez qu'on fasse la fête ensemble. Et vous pouvez penser au cadeau du quartier latin. Voilà. Ce serait bien. Si vous pouvez penser au cadeau du quartier latin. Grand joueur. Oyoki ango. Oui. Nayoki. Mais quand vous pouvez penser au cadeau. Bon, Moni, Motakol le balu Bamako. Batmusako comprendre dans deux sens. Donc, si vous pouvez penser au quartier latin, donc, présence na bino. Dans l'émission, le baki, bana o ebayi, c'est pas si c'est 3000 ou 4000. Ça va représenter combien de personnes pendant qu'on bat l'escalier, wana? Peut-être que ça a besoin pour les musiciens, mais aux années, les mamans sont Katiana lobby, hein. Je pense que c'est pour les musiciens, oui. Azana a raison, oui. Il y a un considérer un papa. Oui, Azana a raison. Oui. Oui, le cadeau. Mais les peut-être va préparer tout le monde quand les cadeaux, va repasser un message Joanna, va oui, les cadeaux, peut-être après, quand c'est ce que Moni, un musicien, oh, il va mission, va y aller, mais maman, ça n'a pas. Quand il y a 5000 personnes, la salle, maintenant, je vais vous relaxer. Je vais vous mataka. Mais tu vas pas 20 heures. Non.
na lobby boy papa na rapport yo zo mona ka bato wana ndeni opa ko jula ba cadeau na ye okake ya kokaoka ya ndo yo zo mona mais peut-être ba planifier plan même dans l'église peut to mona ka bato ko bele pe peut-être ba planifier plan ndeni pour pas déjà c'est appeler des messages et on a bato ba ko ya ba cadeau na mama peut-être ba planifier plan ndenge nini oyo bato ba ko pesa na ba cadeau pour plus ba ranger bango c'est ça le protocole oui mais donc on est faut le bas ah biso comme à telle heure bah on a cadeau ngavana kota bah on a cadeau on coupe ça parce qu'après tant il y a kota je sais ce que ça dit 3 heures ça va vite hein non exactement ba kopesa on dehors mo pa ça cadeau ya ko ça cadeau ya quartier latin o ba zo pesa kofi en tant que demo kolo quartier latin donc exactement ba kopesa on na absence na e non ba kopesa na présence na mais to yebite kozala po yo tala bato wana ebele mais to yebite est-ce que ekozala na bato o ba protocole o ba kotambola to yebite peut-être eza plan faut ba la plan lokola yo oza question o pesi vraie question il y a beaucoup de monde. Oh, bah, vous allez na carte. Est-ce que bah, vous avez cadeau wana bah, vous pesa na ndenge nini? C'est ça. Bah, et ça déjà examen auto-posé kuna bah, on bah, vous allez na carte bah, yeba. Il faut pas boxer le koana. Pour bah, zoter la na air, na bateau bah, même bah, cadeau bah, vous bah, ouais, là, bah, qu'on fait l'homme il faut peut-être que cadeau n'est pas raté. Na banguna pe ba na carte. Na banguna muso ba kuchaba cadeau ma be. Poser meilleure question. Merci, mais meilleure question posée. Voilà. 3000 à 5000 personnes, c'est pas donné à beaucoup de par exemple, le conseil est à 17h. Si va 22h, va 23h. Maintenant, bateau, quand 5000 wana. Oh, vous avez gagné dans un direct dans Bengaga. Oh. Papa Braza, bande konanga. Papa Nabiso a soulevé le mot à ma casse. Peut-être musique peut-être tant sous 20h 23h peut-être dans 3000 bien 4000 personnes ba kozala wana to yebike mo pa waza mutu munene akozwa ba cadeau siko ba cadeau wana soko kozala ko kauka ba kopesa lango ndenge nini en tout cas question obo comme ça on a pato bo comme ça ngo kuna soko comment ça doit passer et les kandeni papa na biso Brazzaville na moni ozongi donc bien on va raisonner donc eza penza pour malobe wuti na mnoka gram pa eza maloba na eza maloba pa parce que biso soto za poto to meka déjà ko bomisa ko mikolo eza nan ba ba na ndenge ba ko la plan est-ce que na tango futi ticket ba ko tshela tango zo futa ticket tango zo kota ne kota ba ko tsheba cadeau peut-être ba ko cadeau de quartier la tête ozo kota na kati o me peseli déjà ba tchétché ba nini bongo ba ko arranger ngo bongo à partir aux autres côtés entrée pour que nous on peut kozala pe bongo pour faciliter tâche na bato ba ko pe ba cadeau ti aux autres côtés neto sala na ba entrée neto ke na bona ba entrée mama limbi sanga bata mboka ba ko tsaba zimda bongo na ba mboka ba benga ba chata le bas peut-être basalango le bas peut-être basalango tant que basokota batsa ba panier ba o bazaz na enveloppe batsa panier à l'entrée ba o bazaz enveloppe batsa mais autre que pesa ba cadeau franchement 3000 quand 4000 personnes je vois pas ndenge ba salango franchement déjà ce qui concerne bang na 17h ce qui kofi a kokota dans 18h abandu ko yemba bat bandu ko défiler bat oza ko pesa ba cadeau conseil comme pagaille déjà donc ba utaba panier ba bazan oui donc ba lobi ke cadeau wana izalaka na ba entrée ezana ba entrée ta ba sokota oui ezana ba entrée moto azana enveloppe ati a commis combo ah il y a tel musicien a commis combo musicien ou alingaga ati combo un tel musicien a commis combo ou azana paquet ce qui a sembi kan sous-vêtement ba type de côté a commis combo misati de côté parce que tant bazo yemba be ba bazo mata ce qui ezali 3000 c'est na webi 3000 personnes. Le temps où moto batoze m'a besoin matin et qu'on m'a pagaille et qu'on m'a vrai pagaille. Donc moi c'est là idée nangai. Donc il faut ça l'organisation moko il faut battre même couloir mo pimba ya nzela tant parce que quand on a gata salle on a la musique
des places de bako tia bako déposer ba biloko wana ba cadeau ba carton ka voilà oui ba filet ya makulu voilà ba filet ba carton fait ni to sombaka donc ba ba carton moko wana eza pour ma cadeau ba to bazala très clair bazala ba to ma bonga te po ba benda voilà cadeau voilà ezala espace moko moi 10 à 15 à 20 personnes ah yo ce que vous avez dans une enveloppe ça combi enveloppe ezali kuna akomi kombo ya musicien na ye akomi kombo a tiena kati mota sombi survêtement mbalango bien akomi kombo ya musicien ba enveloppe ba kutela onga kuna ba obi ba ko ranger ba enveloppe na ndako ba yena ba obi ba ko za enveloppe ba julaka kuna ko sala désordre te c'est même dans enveloppe na ye mais déjà mais déjà il y a un ngai to za na poto yozo me mbongo préparer des enveloppes ba 50 centimes zo ko pesa mto cadeau préparer des enveloppes na tango zoka ko senga te moto ayi na salo za enveloppe pesa enveloppe non na mutu na yo déjà oyi o pesa moto cadeau bongisa depuis ndako na yo tango zoko yaka soko sombaki lipapa o sombaki survêtement ezali moi colis oye bato a colis pesa ko tina biso kombo ezali ayagir 33 ba kombi ya chemise na trop ba hésiter te o cadeau moko somelaki ya chemise kitoko somelaki ni seno songolo ba koma komba musicien Comment musicien? Pesi cadeau na yo. Comment musicien? Comment pena comment yo muto pesi cadeau na yo. Voilà, comment. Parce que ça tu as 3000, 4000. Obi so ba bande ko mata. Voilà donc comme ça, comme il pagaille donc conseil za société et comme il pagaille. Comme il pagaille. Oui. Donc ndenge mo lobi. Il faut ba to ba sale la voix. Lokola message à Kofi a pesi. En tout cas, pour ma cadeau, on a aidé mes musiciens. Cadeau, on a aidé mes musiciens. Oui. Il y a le la tiki bango comme la capoto. À la crise bango, la capoto yangoyo. Ba oy bazaki buzumba ba monaki ba kimi avant. Na baka ko kima mbango mbango zelanda ni obité. Nyango baka Kofi a disé que batonaye. Albina bango, bon, to yina poto, to rega na Belgique ba misu ba kimi. Ba misu ba renouveler bango ba contrat na bango ba visa ba misu ba tikali bango to ba tikali Kofi azongi na ye kana de na directeur ya nano bazongi parce que bazali na concert mo ba ko sala vite fait bazongi et puis bazoya ka na kanista na yoki na bengi motokuna si tout va bien je le confirme pas ndenge na bengi motokuna soto kebite petit wana azoyaka Londres akoya na omba on va pas sur micro. On va pensa to voter ke akozonga te azonga usani yemtemba kinzembo ya nanu non wana yete daka omba ndenge na bengi kuna si tout va bien ce qui vient aller bien mama conseiller Londres akoya kana États-Unis bangomi bale wana otoyebi ka bangomi bale wana o pensa to tindaki ba message o penza via kindaki nango mbate nini ye muta kimi akosala nzembo ya mame yenga po ya kasus parce que moni ke bato ba yi ba yiko sala concert non wa yiko ba flatterie ko faire comment ko faire yoga kayo tango orchestre za na pasi il faut bozala wana baninga ba supporter bakimaki baninga to batikali wana bakimaki te bazalaki na ye bongo ye so peza ba bakimaki te ba bazana na liste ba ratete ben oui bangoto ya sali émission moko lobi o mwana koli tala kaka mwana mo koli seko bimi okende ko zwanda kona yo seko papa kufi papa zana maladi yo moni papa zana maladi oko supporter papa te seko yo obimi na yo ko futela ndako tango yo ko papa komi bien ko mo zonga ona ngai pe na komi ko zonga seko ko papa komi bien non ba o bazalaki wana ba supporter ba mi mango na poto ko fait bisi bango o alinga tikala depuis aéroport balimina o alinga tikala tikali o alinga vanda bebi bango poto zanonga poto bolingi bo vanda wa amemi bango na bourgmestre ba renouveler bango ba visa na bango ba tikali deux ou trois personnes comme ça. Parce que bazana ma arrangement voisin ça na Saint James, bazana concert un peu pour beta vobayaka. Donc oyo ndenge na bengi na zumut na moka kati alubi nga si vie ago la meko lamboka bien Londres japonais akoyaka parce que wana pinda zali soldat parce que petit mususu wana auto chaki motema ayina ye
asali tila mushi owa kana kulela la sande nikuna tila mushi azaza okana kulela la sande nikuna kofi na koyembela yo na kopesa yo nini on va déjà si à zone à zone dans mon fléri déjà soka zongi na ye azongi na ye kofia kutika kuzonga na bon bref kuna kana comme yaya zalaka ne muto moko on va passa ye kuta na priorité pour ba olimisa ye kaka pour voilà ça ba expérience na ye ape muto wana batu zoloba dans quartier la terre akemi makimaki ngape naza na kata kasi na bengi moto ba kutu ba ye poto kutu ba mususu kutu ba merita ngo te ba ye ko kimata kutu moko kutu asalita akimi na ye donc ba kaka poto akimisi na me ba omba non ba batu fo ba merite poto ser musicien moko akimite kaka mwana di de yongo wana kofia me maquiller parce que na papa na ye bazalaki bien. Donc, pour faire ça, la dette morale n'a dit de Yongo. Aza, non, ce bouteille est bien, aïe, m'a gagné la quartier la tête, bon, ce bouteille est clip, aza la gagné. Le Kofi attaque na mutema, ya muninga na ya kenda, amema ya na ya kenda aux États-Unis, les katikali, d'abord, tika na magaga, Kofi est bagné. Oui, Kofi a bagné kaka, yero yosoka yi na ye kaka, kutika la na ye, aza la gagné kaka, mao kaka, ya mwana muninga, meka kaka, mwana muninga. Aïe, baki. Mais le reste, bah, misait tout, à part kaka, Londres, muso swana, oya muyindo wana, muyindo alela kine na studio kana baki kofi na kopesa yo nini kaka ye wana. Le reste, bango tout bazali, tous les musiciens sont complets. Kofi le bina bango, oya linga tika la tikali, oya linga zonga zongi, menga na zoke na gisasa bo tika la bino awa, bo vanda, bo sepela, bo tala potango, bino bo laga poto, bo tala potango. Ba tika na bango kofi azongi. Pas besoin d'avoir un autre jour, ça révélé, c'est tout, voilà. Bah, ça fait bien, en tout cas, bah, s'occuper là, on peut bien, bah, ça très bien. Ah, mais oui. Bah, maman, il faut aussi, bah, tout trop, bah, coffee, bah, tout bazali bien. Là, on a levé quand on a petit, j'ai tonton, on a moins de la vidéo, on a des messages petits. Au moins, musique, ils allaient faire vendre daka. Oh, réfléchir, nous aimons beaucoup ça là. Comme la kama sanga mongonge, ma sanga bébé, c'est comme mongonge. Hervé de Lille. Bah, lobby Hervé de Lille, azali, toi, Kima. Bango ata mutu moka kimite ata mise moka kimite bango tu bazali ata mutu moka kimite kaka Londres mususu wana Londres nzoto mike wana ba Londres kana baza bango mibale nzoni mususu nzoto mike na muyinde wana donc bango mibale moto ba se loiner mo moke mais oya bunga ba yangi po baza la poto ouais donc oya muyinde wana mususu muyinde wana ye mutu aki kenda bongami abunga na gi seri fa le binaye yo oye bungani levé na ngai alobi akima na ye déjà levé de loin maintenant Londres mususu wana Londres baga Londres le midi wa so sala wa tumusaka mingi mbila bel yende mutu ye pa kimaki me akimaki te me azali kaka ye minde gomo mtesenga kya kanza ki bataba sanga na kini Yes, go azalaka na ye. Mais Kofi elle va bon petit yo. Il n'a pas de vendre na yo, voilà le reste. Yazali. Voilà, Yazali. Mais on a moyindo. Voilà, mais on a moyindo wana mususu wana wale like na plateau kana nani wana yemndo akimaki tambola toke na Belgique. Soki nani ndenge kuta yemu nena wa avimba ni. Voilà. Soki nani. Londres kana ko yepe comme ne peut Londres, yepe comme. Non, mais bah, Misato bazan la bango, Misato bazan la bango, il y a donc voilà, Bazu. Il y a comme la nani. Il y a comme une landrité. Il y a pas comme une landrité. Comment ils vont pas les maniquer ce Voilà, il y a pas comme une landrité kaka.
Long jambe. Ouais, long jambe. Voilà, long jambe, voilà. Il y a des moutaki maquillés quand ça qui, tant qu'on fait le bot de ceux qui na Belgique, quand ça qui faisait ce qu'on a kini. Na bon Bobette pas kanisaki, Bobette pas kanisaki pour causer na kini. Ah bah ben que Bobette, yaga mbango to ça. Oh Bobette à la dernière minute, va renouveler bango to papier, suko ba misuso ba kenda ba simi batima mboko nekola mutu. Là bango to ba combien ba visa na bango lance jour bango tabla na bango et puis voilà bon, ceux qui va courageux hein, bah ça les na bango mais moi je dis que bah c'est bien qu'on fait bango de toute façon. La Kisasa musique est un société, boya ka bovanda wa, o ba ko tika la, albi ango verti, ba o ba ko tika. Kisasa est ma tante préférée, bonsoir. Dans albi na bango, ba o ba ko tika la botika na bino. Ba o ba ko tika la botika, ba o ba ozanga bozongi. Mais albi ango verti, je préférais que botika la na bino, ngana zonga na kini pe mise bazali, donc bobunda bo sala fi na bino. Donc on vono le la poto ngango yo, sikoyo na ko tala bino. Pourquoi on peut pas grand musicien? Pourquoi on peut pas grand musicien? Pourquoi on peut pas échafaudeur? Pourquoi on peut échafaudeur? Donc aïe na sogoli maboko. Quand bino na kisa ça passe neza kaka poto. Aïe si bango. Donc basa ba ba pecho bazana bango wa. Donc bazana dans na minto yo attache ki batikali. Bazana visa lance jour ceux que Sili Baké qu'on a renouvelé donc ils sont comme ceux qui fait une école dans la poto ba concert donc actuellement ils sont considérés le là des travailleurs en Europe. Donc, on va viser dans ce jour. Donc, voilà. Vraiment. C'est la musique qui est passée. Musique qui est allée paiement. Musique qui est paiement. Après, l'homme n'a oh, Kofi Asad. Ah, on a besoin. Na kuluka bangunga mo na Belgique, na kuluka moko na moko. Na banganda peza na kotia bango ba poison ba kene na ba kene mabele. Bobano la poto, alobi la bino seko botikala na bino, alobi la bino botikala na bino. O boko vana la poto, o so bana zo na bozonga na ngai. Alobi la bangwa. O boko tikala seko, so botikala bovana bino na poto. Ngana gisa sama misem susu bovana ndenge bango to ba yebiti bakozonga na ba bobet bango to ba lobi ba yebiti bakozonga bobot ma lobi na lobi yango ngana kozonga na ngai susu bango ba lobi yango ba yi kofisi kwa yebi ndenge azongi nebe akene mutu tranquille ah soki na yi ngina peta consent besoin na bino boyi so bolingi po yakate etani ngaite ba visa non ce jour zali mais suffit ba yebi sinon vous allez ba travailleur ya kofi de ceux qui ba ngba mokanda Kofi Atindi, papier, ah non, c'est des travailleurs, d'abord comme le quoi là-bas, travailleurs, je sais pas, j'ai oublié le mot, il fallait dire. Voilà, bah, comme on a bien, bah, c'est Moussala, bon, pendant 16 ans, bah, supporter moto, c'est le plus beau cadeau. Concert PCD, Kofi a PC bango, bah, chèque na bango bien, na moto, na benga ki moussous, na limi na bango, bah, mbongo, bah, PC bino, boza na ba yele nango, boutinda, bozo lokasko, bah, le pango na gisasa. Besoin que na ba mouvement ya poto ya Belgique ezali mwando mo côté vie ezala kabakasi donc otini mbongo na mboko so tiki mwa siku na lukulo mwa lupango na ginkolo bomi lo suba lupango lebi na lebi tuko na ba live na ba télévision oh non Kofi to beta ke concert bena be ngale bi mbongo ba pesi bango mbongo na chaque moto so ba pesa mokasi ba bimba ikolo ba pesi bango mbongo ndenge bazali wana wana ku papa na ngaku to la Brazil ta ku so te wale la musala na bango on muta kolia mbongo na muto aye papa wana kupesa bakamuna bana kuzana kila wana te biso to telemela ka cadeau na bango kandeni mopa kozwila cadeau ndenge nini ba cadeau na bango ba kopesa la tozo pesa ba idée ba nyonso voilà ba oyo ba liba non mais ndeka to le bien mopa wazana makambo wana makambo maloba te po ye mopa wazana ba concert na ye mo wazana ba anniversaire na ye to moni batu oyo tozo oyo bako balobeli ete to mebe ba message te yango tozo loba to kotaki ba misisa ba pesi ba mbongo ba mususu ba pesi ba wana makambo ya nini te wana tozo na biso na sinche wana te papa nanga Kadongo faisait organiser bien. Libosa porte. Maman Lydie Lundai, bonsoir.
Donc bakado wana ezala liboso ya porte ntango bato bazosala entrée. Ouais. Enveloppe komi kombo na yo opene ya tel oti enveloppe bato baza kuna ezala eloko moko ya kokangama parce que eza kofongama bato mosusu bakozwa azosala kati ya bapoche donc ezala mpenza eloko moko mpenza ya kokangama. Moi, soki table, soki bakosala ndenge ni bon, moi je ne suis pas dans l'organisation, je ne suis pas le temps. Donc voilà. Bazotia kangama na soki conseil aussi. Apesi idée po biso ko bakomona ba cadeau wana ko pesa bakana kata concert ne baso beta bongo c'est très dangereux puisque bato bakozala plein au fait aza muta bato yango siko biso ka pesa ba idée et ozala ko tout bien temps baso kota na ba entrée po bazo ba place na bango tant baso kota na ba entrée peut-être so ba kocha ba panier wana na bato bakozala na surveillance peut-être ba sécurité soki bato na bango ya ozala wana mais ya ina ngai koto panier ba komi cadeau quartier latin cadeau quartier Koffi Olomide bon. Mais il y a 3000 mais il y a 3000 à 4000 personnes tu veux baza bato bonni mais bakobanoye mandengene ce qui bato bano attends mais ouais comme il paguait ça se concertait 3000 personnes déjà ça lo bazu ezali bazu ndeto mona déjà ba bien ceci nango et tra on to ba bien tra nango su ndabote ba bien ça et tra to mona nango total comme na suka et total nango comme na suka. Oui, totalement c'est parce qu'on attend on a moins on a Rocky na petit nanga moko Rockien totalement son nombre mususu donc etikali na force mususu etikali 89 na force mususu etikali 12 na force mususu etikali donc d'ici la fin du mois ba bi esil nango ya ba bi esil na côté na côté à 200 personnes etikali kan combien il y a 300 personnes normalement avant la fin du mois ba bi esil nango. Même Papa Ross a le dit, est-ce que Papa Ross, même dans telle émission, à cette émission, est-ce que vient à cause de la montée 2 jours. Après, à Zalek, à côté de ça, l'émission, dans 2 jours, donc, face à dimanche, lundi, bah, tout ça là. Mais, il va bien avant la fin du mois, au début de la fin du mois, il a 4 mois, bah, bien ici, non? Ils ont un concert. En tout cas, bah, bien ici, non? Vraiment. Merci pour Maman Didi Lunda et merci Maman Talaga yo. Décoration. Non, bah bien. Même pas tout le monde va la reggae, bah déjà on a côté à la gare. Dans ce qui concerne Sili, au cochon balmon a train aucun anda qu'on a yo, Grigny, bah tout ça donc ce qui va concerner à minuit. Déjà va très banaga minuit donc na bateau. Non on a pesi bah son bateau bah vendre na Grigny bah serre. Boyoka sango. Bon man disons que le ba salle de fête sika sukoyo, bo louer ba salle de fête, bo sala ba contrat, bo za ba traiteur, ceux qui vous pèse za sango, ceux qui concerne ici les salles de fête mo zali kuna ngana zola madame mo tsoka na salle de fête au lieu que na mbala mo ndako akeko lia à côté na yo kuna. Donc ba o bozana kende de ser na ngane ngozali baneza ko luka salle de fête na Grigny, ceux qui zali à 250 personnes, baneza ko luka sika sukoyo luki ba traiteur. Ou bani o sala la publicité, zali bembongo. Dans ce qui m'a salle assiste na concert salle de fête mais oui bako lia kuna mais ça peut moi j'ai pas le temps ngana zana temps de kasanga na salle mais j'ai pas le temps ngana za route donc ba samedi même bien ngana biso sumi bien na ko supporter ba concert ko film na linga tellement trop na mana ton ça na moni be na ko Paris pe kuna na France ba nini za belé ba resto hein. Mais na Grigny kuna c'est plus parce que na Grigny ba salle de fête ezali belé kuna donc tant que bazo sili saka kawana kaka au luga salle de fête comme sikate donc motaza na mbongo bo ba